Bonjour, bonsoir, abonnés sur la personnalité TV et Skabozolanda Biso et la humble servante de Lia Kambi. Lia Kambi, le loyer na likambusu sozo sala pasi oyo ndekona biso oyo bozomo na babilili ndenge maladie ya cancer et salié yango lelo Lia Kambi ayambi petit frère na ye nde ko expliquer biso ndenge maladie bandaki tie comme na niveau na to ezosenga nini pona kosunga ndekona biso mama Doris Lema la personnalité babi fumuna gaz bambote bele perso zali. Bonjour Gaël. Bonjour maman biso Lia Kambi. Ok Gaël, tout le monde n'a bilili nde ba image ezo le kawana vraiment ezo sala pasi okoko expliquer ba abonné na biso pe ba cher internaute nyonso ba kolanda biso qu'est-ce qui s'est passé tin de konabiso akoma tin na ba niveau wana. Voilà, je salue d'abord bato nyonso bazolanda biso na personnalité TV. Apesi bino mbote na yebi ke ba abonné ozalaka trop fidèle na chaîne oyo. Na lo baté 5 na banda opesa bino mbote na pesi bino mbote na pesi susu mbote na le numéro 1 à chaîne personnalité TV pour Maman Doris Lema. Nabi qui est déjà ma solo to beta eza déjà tout trois pa na yo on a déjà touché nango pe o sala kaka ndenge to kosenga parce que yimta pesi biso permission to lexa makambo awa. En fait pour na meka un peu ko se présenter à longue nga comme on a Gaël Neftali la casquette de la presse dans moko ba chroniqueur ba pandisango o to sala ramsa na biso na nzela ya singa na bengi na nzela ya net. Oyo bomoyi na bilili bongo azobela azali pananga noko peut-être Doli abosani azaka en fait azan noko pananga donc en fait pour répondre à la question na yo ezali tumeur o bengi bongo cancer donc ndeko banazaki ko souffrir bongo et ça déjà 2 ans biso pe tozaki musika et pas zaki musika zaki na mboka papaya azaki na Angola bino mo boyebi ke na Angola traitement za nango kaka bongo kaka ndeko asali 2 ans na maladie wana. Oh même Bible bien mon peuple périt par manque de connaissances. Na selon ye awano quand qui sinusite parce que bouchaki zolo. Ayaki kin ba mama pe ba mo ba négligence au libas ba lukata ba médecin rien ba ki kuluka bata bokoko ba kati banzoloko ayo kozonga Angola. Na Angola zonga ki et continuer ki lisusu. Donc ndebo mone vimi bongo déjà ça fait déjà 4 mois depuis vimi bongo. Alors on a essayé un peu de kokutana ba médecin ba sali banalise. Ba médecin va venir expliquer biso que non il fallait qu'il kende na Inde ko sala opération ils ont singa biso $15,000. Alors $15,000 on a biso vraiment na msala auto sala ko simba micro ko simba caméra ndeti ngamu tu bona mobile a bien encourager la famille na yeba ki place on ko sola ngote ndo mona ki na singa ki na panza ki vena sango kaka bino ba bo sepela na biso poto pesa bino ba information to ila bino ba image botala ka makabino zo le kana kata mokili na bi question na ila sunga pa na bino boko répondre ngai yango mona singa ki na ya na meka pe ko exposer kana pa na bino to ça besoin lisungi lisungi na beaucoup plus financier parce que les senga ndeko fa bima libanda pour na opération donc na ministre autre zobeta lisolo on a ministre oyo lelo oyo Lia Kambi ya minga boye ndeko azaso son hospitalité bazongisi ndako pour na insuffisance kaka ba moyen zate pour ba meka pe ko landela ndeko ba soin pour na hôpital la soin zate ezo senga il faut akende libanda mboka parce que pour akende libanda mboka ezo senga $15,000 parce que tozana ngote moi je vais pas garder l'hôpital pe ezate les lots zobeta lisolo ba tuko bimisa e azasi ko na ndako on a traité ça na ndako azo souffrir kana malade na ndepe ngape nazo continuer zo lembate nazo senga toujours lisungi kaka pa na bino meka pe ko sunga biso hôtel biso ka o bino bata ba moyen bozangi ba mbongo na bino ezangi ba mbosala te soki pe botima mbongo na bino kana kata malade ya ndeko pona guérison ndeko zo lisungi pe nzamba opambola bino. Ok, ndeko na biso Gaël a rectifié beza oncle na ye bolimbisa parce que na sa ki erreur liboso baki za petit frère na ye batamite mama na bazali ndeti ba mama MBC bazabaka na mobile na ye mon général John Kimbabu bazalaka wana toujours pour na soutenir ba ka oyo ezalaka vraiment esalaka passe na mitema to mona ki vraiment na ka ya Jani célèbre mama MBC bazabaka na mobile na John Kimbabu basunga ki vraiment basunga ki Jani batinda ki quelque chose de comment qui peut Jani asunga maki na monité bon c'était Gisèle Tati mère double kuna à London City balobi likambu yango ekomi sunga vraiment ndeko Gaël alukaka sungi parce que lobi azana ele comme ça salarate comme ça ne yango azola bino bilili alobela bino ba micro botala ka est-ce qu'on ndeko Gaël nda komi na ndako bongo soki mutazana posa osunga ya kosandeni. En tout cas pour ko sunga eza pena pas cité parce que je suis tout le temps devant les médias aza un peu partout contact dans un peu partout moi juste avant na pesa kaka moyeni boko sunga donc pour mon ageno degré malgré tout ça zo mona ngo bongo mais ayebi ndenge ezaleli te
ndebo moneka efimbi bongo lisu oyo esekanga mekufi lisu ekufi emona lisusu te lisu oyo ezomona pete parce que masse moko ebimi wana masse wana soki kaka basali intervention ndebo mona masse wana esanini elongwe lisu eza na mesure omona mais sikoyo toyaki kokuta contact na médecin moko awa na kati ya mboka na biso alobi naka oyo ekomi moyen basala opération eza te. Parce que je profite aussi de saluer Maman Vicky à partir d'Afrique du Sud. Parce que Maman a tout le temps en contact avec nous. Alors nous avons la recherche en Afrique du Sud. Moi, je passe à l'opération dans la minute où on a une commun égalité. Mais ça, c'est ce qu'on appelle chimiothérapie. Donc, chimiothérapie, donc, c'est-à-dire, ils ont une séance par mois, ils ont coûté au moins $600. Bêta ce qu'on calcule par mois. Alors, pour ce qu'on a Sungama, ils ont au moins 2 ans. So dans 2 ans, on a déjà sauvé $600 par mois, dans 10 mois, tu as combien? Tu as $6,000. Vous avez ce que position haute comme on a minute au Yangwana. Le gars va démarrer à Biago, mais il va simbater pour avoir moyen d'opérer dans le niveau des athées. Ils ont ce qu'il faut qu'au côté de la chimiothérapie ou la chimiothérapie par mois $600. Donc il faut jouer pendant 2 mois jusqu'à ce que ma soit l'ungane sanini et au kita parce que kita le loté kita l'obité. Mais au moins progressivement par mois $600 et ça ni au kita. Parce qu'on ne connaît pas bongo à opé mana zoloté. Zolo za bouché. À opé mana munoko. Kolobana c'est difficile, faut pousser litoi. Koyo kana peut-être difficile, faut pousser na litoi. Donc na zolo ngana faire voir na batu comment de quoi souffrir. C'est un jeune garçon, 39 ans d'âge. Vous avez encore une longue vie, il faut que nous luka pona bango. Parce que biso oba neve na eto luka kana msala osema micro auto. Ebi place to ko sungela ete on a eli boso na bino. Donc pona ko sunga ndeko ngamo on neve na za awa. Eza passé so betika ka plus 243 89 14 34 ozananga moko o solananga o baka posséder ni donc eza ko de lo moko de omoni la pasité. Malheureusement na bika boyaki ngiti na mama yemo tozaki na mwa difficulté ozo image parce que bako kuta biso déjà tozo bima pona mama yemo caméra ko taraté. Donc c'est un peu ça. Donc wana bolandi na moni susu Hercule banvoa to. Olata na bilambo sombaka ngonga yango ya kosunga parce que babi o azosunga mutu na tango pasi kobo kosunga epola kate parce que babi loboko epesaka ezwa kaka ngonga yango ya kosunga ndeko na biso oncle ya confrère na biso azo souffrir awa Hercule banvoa to so longoli karata mbongo ya veston ata moko somba kuna to ebi ko somba ya motuya kanisa pende ko na biso Christian Bokwala pe kuna na Paris. Likambu yango ekweli biso ba chroniqueuse na ba chroniqueur to sepesa bino vraiment tant les karabotala rabiso bozora bibilili le ko na famille ndeko na biso bosunga siko na bi Gaël nde ba bi balandela traitement na centre Nganda $600 par mois to par séance $600 par mois na ceux qui va s'allier par mois $600 pendant 2 ans est-ce que akobika to parce que ça cancer est-ce que akobika to maladie ezana okaka. Bon, Arabika parce que chose les bien parce que non est touché dans le cerveau Arabika nae dès que son médecin Arabika mais Arabika en tout cas sur Arabiki malgré déjà malade yango et au demeuré kaka mais Arabika nae mais malade aussi là mais on a un peu dans la longue vie déjà ou melanae 2 3 ans 4 ans 5 ans donc ils comme manzambe après 5 ans on est comme manzambe pour médecin ngalobi après traitement et au soulager et au soulager maladie aussi la tête mais maladie en ont kaka donc déjà tant que médecin peut soulager c'est-à-dire que non moi ba calmer et ça non est bien Arabika nae donc malgré vina et ça sous ndenge nzamba lobaki donc ba quelque part tout ça sous comme maman nzambe so nzamba lobi que non malgré maladie on a prolongé nzambe kaka so ipeka nzamba lobi que non etanga mena ka bongo malgré délai au médecin lobi tout ça nini mais souci ça en premier aller tout le peu tout le monde ndeko na passe la passe tout que bongo souffrir bongo temps la bongo ça passe comme on a mutu pena bazo souffrir chaque jour donc ça pena passe on moni lisungi na ngana adresse on a batute na limité batute muto no soko ko tala ka vidéo on a ozala toucher a bengi kaka ata bungsi numéro na nga bengi kaka yo doli na zala non de temps en autre et koma nango merci. Donc wana bo utuko landa bozo mona déjà bilili po bilili anezo sala vraiment pas si comme na ndende ko mobile azo souffrir mona sala kutu commentaire ezate bino mo bato bozo tala vraiment bozo kokate parce que ezo sala pas si comme na ndeko mobile à 39 ans za na famille za na mwasi za na bana ndenge vraiment maladie ekomeli vraiment ndeko na biso nyonso bozo landa biso na diaspora bozo na biso partout dans le monde beaucoup talikam o bosunga ndeko na biso beaucoup ta vraiment parce que ndeko azo souffrir aza ndeko na biso congolais bato mitema
malamu nyonso bato basambelaka mpona bato bapasteur oyo bazolanda biso baapôtre oyo bazolanda biso baévangéliste bosambela mpona ndeko na biso mpe bato ya mitema malamu boza aposa kosunga nimero ya mama Doris eza wana mpe nimero ya Gaël apesi bino wana soki bozwi Gaël te bozwa mama Doris nyonso bokopesa ekokoma Gaël okokosukisa liloba nini parce que tokomoshite déjà. Ouais, liloba nga na suki eza kaka soki eza koremercier te liloba suka mosusu ezala te parce que babi nzambe nde mutu apermetaka makambo nyonso il est le maître des temps et des circonstances babi tokumisa ye na moment nyonso oyo makambo ezokumisa ekokomela biso donc liloba nga so eza kaka yo mutu ozwi liba kwa kolanda ngai soki na remercier yo te nana mutu mosusu na remercier te parce que nayebi ke dossier oyo ozwi yango otiango mpena na motema na yo mpena oza bongo otutusami mpena olobi keno te il faut oparticiper badimi topesaka na église baaction sociale yango moni même quelque part na bible nzambe alobi donner les aumônes aux malades et aux pauvres donc c'est aussi l'un des cas soki mpe peut-être otie mbongo na yo na likambo oyo ndeko na nga aza nango na bandi te keno nzambe otika o soki loyebi ozwi problème. Donc c'est un peu ça. Alors je vais aussi profiter à la même occasion na remercier bino batu oyo bozwi part ya ko participer na likambo oyo na remercier bino déjà et pourquoi pas aussi à la première dame de cette chaîne le numéro 1 de cette chaîne pourquoi maman Doris maman pourquoi pas na remercier lisusu donc na remercier makasi na bi ke maman yo pe place ozali aussi pe part na likambo oyo donc minga lo bezate ezaka ke na promettre bino soki pe na botie maboko na bino na likambo oyo lobi na ozanga te koleka lisusu pour na remercier bino là je vous remets dans la nande ko na nga moko na plateau pour te remercier bino merci. Ok, merci na balandi nyonso balandi émission oyo parce que les émissions mo réseau senga ke ba onso ba kolanda baza na mitema mawa ya kosunga ndeko na biso to monaki to landa vraiment exemple ya couple oyo ya MBC bazabakana na mobali na ye vraiment papa John mon général John Kimba Bukuna na London City nde basala ki vraiment pona ndeko na biso Diani célèbre bo sala pe pona oncle ya ndeko na biso Gaël na moni pe susu batamite malamu lokola Gisèle Tati mère double moté magique Lorina azamute malamu na yebi pe déjà ndenga tali majo akokokate akosunga na bosani pe te lisusu na moni lisusu Christian Bokwala kuna l'homme prudent babi pe motema malamu Christian Bokwala sunga likambo yango ekwei na sengi pe lisusu merci na monteur na ngai pe na caméraman na nga oyo ingénieur Metintima o azosala nga ke na bima bien na bandako na bino ba reproche na bino ba conseil na bino ko sala nga bien na pesi sous merci na mama Doris Lema la personnalité place oza bambote belé to monani la prochaine numéro bye.